donc héritier a raison na maman lobby donc ndanga za héritier lelo ne ba mon héritier c'est Weranson possible mais lelo boyeza fierté pour la Weranson bana tout bazongele bana tout ba reconnaître mais côté à JB Piana ça fait mal tant yo motala moi na nini ya JB la pena tant avant na point obi qui était au fierté JB Piana azata JB ala mona Chai ngenge Chai est-ce que Chai déjà beta tanze mort bat baye trop nota bana ta mikia bana baye banza mais Chai ezake JB aza na libumu ya mabe na fabrique ça ba on de bandakal ba bien comme ça eka pour intérêt pour zonga sous na succès il a fait rigoler qui samedi atterrissage forcé tout le monde y a Bill Clinton babiba na wenge c'est comme si na 2020 ba moni que non wenge reste wenge c'est la force côté musu ba moni pourquoi pas na et pas ya Kofi le tout le monde en rangoté moi conseil mon pays il y a aigle boto moi que non bam bande ko ba côté on peut na concert pourquoi côté ko mais côté wenge des force pene comme zonga mais na osenga na Karine Mokonzi après matanga so il s'agit aussi à live à Salapona qui met en akati parce que la Chine qui est bien fait topé ça pas ma ton raison topé ça pas ma ton raison bien parce que ma mutu to momona okuna mi atemo na ba o ba yo kana te kuna bata Maroc ba Cofax kuna ba côté la mutu inter kuna boy bango basangani contre mutu boy basangani pona mutu boy leti live ya maman ya meilleure fashion lobby na okaki passe na mutema bat ba maman bazo ko benga batu sipa za ko intervenir na mituni ngabi metala ndenge biso moko to pesi bazozo matière lo na moni armée beto asali yango abie ba panzanie na baini ba ko panza la Chine bazui matière parce que biso moto pesi bango Félix chef Mokonzi ngai na imba liboso na matanga yo oyaki depuis jour voilà mais ndingo zoya ndingo do soana Armand est-ce que à part biso netoyebo ba tumsus o bazara pena Karine bazoya kayaka te soki na lobby bat bazoya na buki lokota Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV abiso moko ya boss jibe kumaluta le gouverneur. Check. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Eh bien, nous sommes sur l'avenue Bouta, ou à la place Oyo. Matanga ba Karine Mokonzi, la baronne, avec sa grand frère Naye. Il y a Christian Mokonzi, eh bien, la côté Kabiso, alors Lelo. Tous ça ensemble, Naba charge, c'est-à-dire un gros bébé de la presse congolaise, ainsi que Fennec, Chaf Mokonzi, Babito, Lelaba, Obaza Kolela, la Chine Mobimba, Tokufeli Yaya, Tokufeli Leki, Tokufeli Ndeko, Yango Tozala, Toko Compati. Ensemble avec Félix chef Mokonzi. Voilà, je d'abord merci beaucoup à Guissolo de la caméra aussi, merci beaucoup à Moïse le prof Nengo Sala vraiment image qui toko merci beaucoup à notre boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas la Chine Mobimba. Boza Yanga voilà famille Bota ya bino yango na ba gros bisous à deux senga depuis la Suisse hein, papa na recette de Sengomo merci maman Anna Mokonzi maman la Chine maman London City zone rouge ba kota ngo na le ngite keba donc aussi merci beaucoup maman Yvette on a Belgique, vous êtes belé. Maman Belgique, il y a deux, hein, la dame de cœur, maman Belgique 4, Batou Bolingajema, il est Ange Cookie depuis Paris. FM, l'homme aux actions concrètes. Merci Nayo, mon vieux David de lutte de Karatar. Donc tout ça, voilà. Chef Soko Kotano, chef Fennec Mokonzi, Tobi Bacharge, à tout ami balai, tous représenté Kakaba Charge, tu as soutenir Karine Mokonzi la baronne. Voilà, Fennec, bonjour. Bonjour, je m'appelle le gros bébé de la presse. Bonjour, na batu baota la biso na Congo Victoria. Na pesi ba abonné tout baota la biso siko ba mbote na moni la Chine Mobimba. Oyo ba sabona awa na moni mama Anna Mokonzi na pesi mbote mama Yvette Matondo. Na moni Anna Stella la fraise na pesi ba mbote na First Lady na Londres mpesi nous mbote ba tout boto la biso donc papa François Miatemo papa FMI ba tout autorité ba autorité bino nyonso bana membre
na bino nyonso Bino na nyonso, donc c'est la famille. C'est la famille. Donc ba mbote quoi, ba mbote. Félix chef Mokondi ngai na imba liboso na matanga yo oyaki depuis jour voilà. Mais ndenge zoya ndenge zo na Armand, est-ce que à part biso netoyebo ba tumsus oyo bazaka pe na Karim bazoya kayaka te soki na lobby bat bazoya na buki lokota parce que nazala trona Armand na yaki jour mo na lalaki pe awa na kanisa ele msuna kokuta pe ba ndeko na biso ya presse ba ndeko muso toyebi ba camarade ya Karine parce que tant au monde na presse tant au monde na Karine non tout le monde la Chine Karine a appelé ba camarade ba kola na lingua ba sala pe presse ba ba chroniqueur ba chroniqueuse mais na ndena tuni Armand a bisinga ba bo ya amoni pena ba tout à part ba charge à part ba charge amoni batute dans la vérité na lobby te ko te na lobby ka makambo oyo Armand lobby mambo oyo ngape na vivre ngo na ba jour dans oya awa et tout na habité là mususu ba couvre feu ngo e concert na moya na habité là mususu couvre feu na moya ndi couvre feu awe bana 21 de tout le monde a beaucoup de temps ya uzabana tango ti so erni Félix chef Mokondi so na bena yambo awa na émission na place matanga to lobaka la Chine eza libota na kata la Chine to na ba maman autorité to na bana membre to na ba chinois o ba soutenaka Karine Mokondi la baronne. Mais les lobos et moto ezopela ba nungu ezo salema ete ke yo Félix chef Mokondi oza moto ozalaka na bango nyonso toza bana to mona na kata ba mama moto ezopela bana pe balaka pe bana pe betaka mbunda bakoli pe babinaka moi réaction na makambo ngo soki kozani donc non déploré un comportement ya ba mama tout à la Chine donc dans la Chine to sangisi ba mama autorité bana membre yango ça la Chine le loyo tolobaka unité union fait la force donc so biso tout oza uni to mona force même si ya moto to soutenir et qui est toujours liboso voilà so to mona moto moto ya na ba idée na ye moto na esprit na ye et au sala et ça Karine kita Karine Mokonzi kita lelo à chaque fois tolobaka Karine Mokonzi to ka so actualité Karinité bon tolobaka to na matanga ce n'est que normal Karine a minute au faire dans moi silence et tout mais avant matanga netinga na mona pe na mo bes mo ezaza voilà. La Chine na ebité baloba ngo même c'est mona ndako so yi papa na mama boyo kaneza te bon mona bana ba obela bon mona mususu kuna moi système et tout dans la famille esengaka batutu bazala yini boyo kan ezala nazo déplorer na comportement ya la Chine koswana ba mama oyo na respectera bino tout bana membre ba autorité na ba mama musu ba la Chine ba kota te to respectera bino mais conseil nini o bango ba ko pesa biso na bana parce que lo so ba ki par exemple mona na zini ba oyo kanate balobanini parce que bango mona ba oyo kanate entre bango to dit que kati batu bazé belé boyo kaneza la raté mais elonga na okamwa toza bazaka bango te ensemble bakuta na raté chaque jour ba mona na répéter daka ba mso ba numéro pas ba maman to tende bazaka mo bakuta na ka c'est ça c'est ça siko bayoka na raté en plus nde baza na porte so par exemple tali mama ana par exemple bazaka na Londres mama beti matondo lemso na Belgique ote maman Belgique 4 maman Belgique 4 ah na Belgique maman Belgique te na Belgique aussi muso na France baba barita maman barita na France kuza boye muto na pays na e et lo esangisa bango ezanga téléphone sikoyo esenga leader moko boye leader a télémandé leader moko fo aloba na ebité siko Karine yemo ko matanga so eleki asala mo mission ataki na la Chine ngai lo na oloba yango wana Karine to biki na minute oyo Karine azana no na matanga mais na osenga na Karine Mokonzi après matanga so il s'agit aussi ata live asala pona kimeza na kati parce que la Chine qui est bien feneki to pesa pas matondo raison to pesa pas matondo raison bien parce que mamu tout au moment okuna mi atemo na ba obayo kana te kuna bata Maroc ba Cofax kuna ba côté la mutu intel kuna boy bango basangani contre mutu boy basangani pona mutu boy neti live ya mama ya meilleure fashion lobby na okaki passe na mutema bat ba mama bazo ko benga batu sipa za ko intervenir na mituni ngabi metala ndenge biso moko to pesi bazozo matière lo na moni armée beto asali yango
Ah bien, Panzani, na bani bako panza la Chine, bazu matière. Parce que biso moto pesi bango. Pourquoi ne pas okoluka ndeko na ninga numéro na numéro mutu boete. Pesa nga numéro mutu na soyo na mutu mo. Olek ya kaka na réseaux sociaux. Sobe to bito tala lelo ko ba wela. Ilo belo mo zanga tina. O ana tanga kombo na ngapo. O kuna sala ki. O kuna fingelo ngmabe. Bon sobe to vanda pe lo to ba ke lo ni ba mama la Chine. Parce que na mito to lo bela mutu te. To bela mutu. To bela milliers de villages. Et bah moi toi maman biso. Non et bah les camp oh je m'en le bango na sagesse tout parce que la fois passée c'est moi rendre dans internet entre ba maman na otanga ba kombote ngana na tina bokotang tolobaka ba komo mais comme le ko biso to côté ba mentel o to côté maman ana o to côté la mutu boyo to côté problème yango siko ngai to na posa kimia. Ketinga na ba maman nyonso na mwana ba maman je respecte toutes les mamans na longoli mututi. Donc tout ça pose à peine qui mène à la Chine tout senga na autorité morale na biso Karine Mokonzi na habité parce que na mito so na bina mami sola ya zaka pona bana mambo ya présidence ya bana mambo ye a la décision quand bana mambo autorité na da présidence ya maman Kabibi maman Kabibi mais senga be bien te maman Kabibi na ka voir ne trop mais c'est la première fois na yo ka pas fashion na voice ya na vidéo mère fashion rappelle lesquels nga fort parce que na mona maman Kabibi lo ba pena trop na mona ki mon fene chef kimia mais si na moni maman Kabibi alobi c'est maman ça c'est que sérieux na moni maman Kabibi voix na yekoti et tikali na moni ka babarita te maman babarita ka mutalo baki te maman na pas maman Nana la vice-présidente pe to ki ba voix c'est que to senga kimia ils en la Chine biso tout aux autorités morale moko Karine Mokonzi na ebité ngana osinga na Karine pas à la église au milieu du village atala te ke o muto intel ba maman intel te parce que bango tout ba sala bango tout au soutenir Karine biso nyonso que ce soit ba autorité bana membre la Chine et tout lelo pa matondo déjà andeka ba ko tumbo zaka boy na ebité botonga na ka bolobaka Xbox comme Xbox et kotina kati donc nazo comprendre te biso nyos ne toza boye toza la pona la baronne mais entre nous d'abord entre vous te entre nous tozo welela nini na tel live moko na ndako ya maman Jackie et donc on joue au pendant matanga na moi que maman Jackie Powell alobi to lengela mwana bazaki on ensemble mais la baronne c'est que la baronne tane ko fêter ko filmer na minto la baronne na matanga to ce quoi mona bon est-ce que eko pese sengo que ba maman ba soutenir ngate parce que on a un problème en passe ya na ngana perdre e boye mais côté mama boye ils ont blessé quelque part la baronne na biso be bana c'est bana lelo toza lingua là ne baboye ba toza image toza pena na simande bo mona boye place matanga na buta to pena pa ba Karine mais balingi image te balingi toza to filmer na carte mais ba image ba ozo vendredi vendredi le 19 ndeto wana ba toza image intégralité de morgue ti place nde ba toya awa ma image ya Christian abi ke vidéo ba to bele ba otala ba nso ba oh fait beaucoup na kate kuna na kati moi réunion ba travailler ba to témoin libanda et puis le pas on a la famille bazala pe na principe na bango bango pour la bango awa ba monique caméra côté dans la carte lelo mais le vendredi des caméras côté la libre parce que ba na bango baza ba presse faut caméra tambola micro tambola et côté la sco vendredi le 19 donc c'est-à-dire le 19 morgue cinquantenaire des morgue centenaire Notre-Dame après maman ko cimetière ya na toke maman na nécropole cimetière nécropole toke maman na nécropole pour nécropole on ka cimetière toke cimetière à nécropole toke na nécropole voilà faut te préciser bien pour ba connaît le cimetière à nécropole autant ba connaît la nécropole voilà donc fene que local ngana tuno mingi ngana mais on peut ya culture na moni concert ya fait rigoler qui samedi atterrissage forcé tout le monde a Bill Clinton babiba na wenge c'est comme si na 2020 ba moni que non wenge reste wenge c'est la force côté musu ba moni pourquoi pas et pas ya Kofi le tout le monde a rangoté moi conseil mon pays il y a aigle boto moi que non bande ko ba côté on peut la concert pourquoi côté ko mais côté wenge des force pene comme zonga et ça biso bien surtout ba biso bana wenge so bana wenge to sentir ngo bana wera sala omoni maman même so botio maman otika la ka maman parce que tu wera na ba petit na boye
tala ce qu'on a concert à faire tomoni Bill Clinton a quitté tomoni ba musicien mususu bazara na wenge et obosa pe lo moko ba bindombe atiko ko balisa moi nana oui, on a invité, c'est le Scrum. Voilà, la moni le roi de la forêt na katikati, côté au Babindombe, côté au c'est le Scrum. Regardez, c'est le Scrum. Ah, il vient à Bisso, mais Torozala na Zénith de Paris, à Wera. Wera Bota Bana. Et ça lui sauve bien. Donc, Yango c'est la Fox. Il y a bana wenge. On comprend parce que les là na minute to lo ba vérité. To lo ba vérité na minute wenge za na guerre na quartier là. Oh Fennec yo susu. Olingo la muselo ni na héros. Mais wenge za na guerre na quartier là tena. Ba wela nini? Oh. Te ba wela nini? Banda kala boye bien on te wenge. Quartier là la guerre na viva la musique papa ou papa Wemba paix à son âme. Mais na ebité ba commence na wenge. Est-ce que c'est moi peut vie à kitara pe na c'est vient na so quadra. Pas tant dans la wenge na ota la pe wenge nyonso na BCBG donc c'est comme quelque chose wenge musique à maison mais bazara siko biso to sangisa BCBG ya JB na maison mais guerre est-ce que n'a pas tant tout le monde wenge BCBG tout le monde Ferrego là au leader ya leader côté wenge ko Ferrego la leader. Tant de monde à côté il y a bana wenge tout na minute aussi faire la leader na quartier latin tout le monde fali c'est guerre il faut ezala ka quartier latin na wenge musique à maison mais c'est que ndenge siko do msusu bata faire na fali ba oswa na bongo fene ki USP so donc mais est-ce que ba guerre ba tout ba kokoma pe binempi ba beta net le net mikolo nde ba kanela keni bo ba ko bambe mo loko mo benanzia pe aussi problème mikolo ba guerre ba guerre ngo eza guerre mo banda kala siko na minute wenge ba pesa pouvoir pas faire egola faire ene mutu na pouvoir wana héritier héritier pe azali goga azali mais goga ko na deuxième position après faire tout le monde na wenge mutu abunda na minute o ka abunda wenge c'est faire egola tout le monde sait faire parce que les autres tout le monde qui a sali a ben ici ba musicien tout ba les kana oyembi ba oyemba ba ba yembi déjà ba yembi déjà ba studio et tout et en plus ba tout ba ke ba Zénith ba surprise za we rabi surprise ezali qui va peut faire quoi na Zénith de Paris faire pas quoi faire pas quoi après bonne ça te pas na wenge mais ça là bien tout monde vidéo bo ngande no mona bo ke ba za song na ki na ngana répéter maintenant ki ke no we raso pe na yembi na vanda ki na nganza ba eko be nganga ah non le roi de la forêt phénomène ayi binti ma mwana qu'est-ce que donc on avait Nicolas répéter aki mbambango ba ni donc azongi wenge c'est la famille na habite na mona c'est comme ça zongi azonga ndeni tada na orchestre tellement ada na poto yo sera na poto et boza kivi parce que ngape na okende na voici Charles de Gaulle yo na délégation précieuse à 4 bon okende pena a gagner biso boete OK donc ngape 4 jours le roi de la forêt donc Fennec pas le billet P dans la liste côté ba Fifi Siwa côté à Charlie Prince Fennec pas côté na liste ba tout ba voyager na concert to za wana quoi donc c'est ça ba parole mo héritier lobby a lobby RA na ayaka na maison mère ayaka na voix na ye mais ko zala ne lelo wata goga bani ba makambu tout oya za nango c'est Weranson. C'est comme si on dit Weranson en retard. Après tant que que carrière et bandaki carrière comme qu'on chuté. Après que na li mona zonga papa langa. Mais ma kamona fabrique ça ba on de bandakal. Ba on dit comme ça il a intérêt pas zonga sous na succès. Héritier lui bon pas zonga succès. Ba tu ba bon parce que ba moni héritier abwaki ba dadi akope ça wera CD et tout. Moni héritier ndenga za bongo. Akolanda te ba maestro fa pondo biko maestro fa wazaki boy bon ebele ba sort na bango suki ba héritier tikala manquer raté na invité son bato ba sa vidéo o ba ke héritier a manka wera héritier tikala ko manka o moni kolongo ya mututu o bozala ki na ye ça la passe ça la toujours passe wera penda ayoka passe penda na départ héritier ya on peut sala ki mo pe wenge musique ça pe mo boy na système ba serré wana donc héritier a choka ki wera mais héritier ton accueilli à sentir que était na choqué papa na 5 ans pardon té parce que tindenga kenda bongo héritier appelle ça lettre d'émission mais ba signer ngote ba signer lettre té wenge musique ba ki to na posa na o OK boye donc ba signer té donc ça veut dire que non il fait toujours partie na kati effectif ya wenge OK
donc héritier petit siko na longwa te yala fali pena longa quartier tete fali banda mise à disponibilité ti lelo azala kana quartier la temps ti siko fali na officialiser te que au départ na loté fallait toujours na mise à disponibilité toujours donc ça quoi héritier watanabe héritier après ça lettre de démission na mais accusé de réception ya rati donc c'est ça il y en a un autre qualité ti siko il faut na kuna kutaka na papa yango akenda okuta na papa papa pambolier kende malamu donc héritier a raison na mama lobi donc ndanga za héritier lelo ndenge ba mon héritier c'est ouais rançon à cosité mais lelo boyeza fierté pour la ouais rançon bana tout bazongele bana tout ba reconnaître mais côté ya JB Piana ça fait mal au moins kuna d'une équaliser ceux qui pas kufa na musique Mignon Abraham azobunda non Fuji akene poto akeko bunda to ebité est-ce que dans le temps yo motala moi na nini ya JB pela pena tanga vani na coin obi kete o fierté JB Piana azata JB ala mona Shaingenge Shai est-ce que Shai déjà beta tanze mo bat bayebi trop nota bana ta mikia bana ba banza mais Shai ezake JB aza na libumu ya mabe Fennec donc JB Fennec pesé ba mort Fennec pesé ba mort JB aza na libumu mabe ya obimisa bana Fennec pesé ba mort yebisa biso ko JB mona nini o JB abimisa bongo na fingi JB la fingi obi libumu mabe ndeni saka boti bana baza ba improductif bana aboti bana baza ba improductif c'est bana to JB aboti donc à part na ebité na longa nani bango tout makolo kilo bazo sa elo bango bana JB tout ozomona wana bango bakanisa bango kwa sakwa baza ba JB baleka na télé te donc JB azaka JB bango balinga bakanisa lokwa bakomi JB or que musicien faut les na télé ça promo o misa na promotion ya yo moro nanu batu no baye bayo il faut les na ba télé internet ba émission et tout JB et pas JB moto na yebika JB bimisa eza Blanchard Mosaka mais c'est un Fennec mais Blanchard a porte-parole Roger Ngando a porte-parole nango na succès na minute bat ba na internet même si ba foot amour ba sala émission c'est Mosaka Mosaka afutake mbongo abosala émission Mosaka ndenga zama mbongo ila mbongo dans Mosaka abosala Mosaka émission pour mbongo ya Blanchard nam na lo baté Fennec Mosaka après Blanchard Mosaka mbongo mais Blanchard le maman tendeni mbongo falo lo bat dans son mbongo ezate au sein émission qui donc elle a dit que JB à part Mosaka autant bon Roger Ngando vieux Roger Ngando ya za côté Mosaka ndé yé azwa charge ya ba musicien ya ba ngapena lelo so singa tanga pena 10 musiciens ya BCBG na ebité mona nandenga solo Jidel obakanga ki jour n'est pas Kasonga kanga ki jour na banda la ba chez yae na bi Jide akanga point trabendo yana Jide akanga point Jide yende trabendo ba kuna yebi akanga point parce que na ça moi na ba te ko différence entre Jidol na Jidol waza kwa JB alors quoi JB pembe boy wa utana free fréquence star wande Jidel Jean Didier Lokwa trabendo wa yemba amoureux salinga diki kasi un trabendo akanga point couvre-feu bakanga ki na couvre-feu bana oh bo ebité oh mon général kasi bakanga ki trabendo bakanga trabendo bana bakanga ki dans ce Abuka Mibeko Seguin Mignon Mignon c'est bon Jean Tamissi chef Jules Kibens na Rio bon moi tu as dit Ficaré maître Ficaré il est tout na BCBG ya on peut ya ebiso bango tabi ba bande ko langa ko mikolo na kesa BCBG bozo linga ko longwa te donc c'est ça moi na BCBG za bongo donc na minute oh eloko na loba ngwana ba mission tout to lengi bino to za pena en plein matanga to matanga ba Karine to kotika parce que to ba to pe ya culture fallait to lobela ngo na ebité poto succès na biso ba mbote na ba batali biso to s'abonner
na Congo Victoria. Donc vendredi to relaxa to rozala biso vendredi les cas. Donc vous comprenez toi moi libanda parce que na kati moi réunion quand dans ma famille. Donc bo landa biso et le comme ça fa ba Karim. Ngomoni ngani ba na kota ipekri na ngomoni so ba tenir ba soda terre. Na koti na monka ba tenir soda. Ba o so ba finga ba eba te so. Au final na famille ko tenir ba soda leki. Ah parce que Jézate. Ba musu ba finga ba koma même pas na pala ba Karim. Yo moni mbila. Ba mbila c'est la musu passe. Yo moni mbila ya osana te. So Karim Dalimbisa ba barate to ba moto. Voilà, ba remerciement na banani. Na pesika ba tutu, maman toi la Chine, maman Ana Mokonzi, maman Yvette Matondo, maman Kabibi Mwamba, papa François Miatemo. Voilà, donc merci chef Fenech Mokonzi. Donc nous sommes dans Jemima, il est le gros bébé de la presse congolaise. Tobe kakatoye matanga ya ba Karine Mokonzi. La barre il a fallu qu'il va charge ba kitepi moi sika manko gros bébé de la presse na kiti awa to meko so to kotika ba dossier ya culture parce que to za ba ta culture ba bito le la ba to ba ko le la na sengi na la Chine kimia. To za ba moko. Tout ça accompagné tout ça ba zozo matière té elonga ko baka yango wana pour la minute ba ngoto ba ya ko lala si to pesa ba matière ba comment ba vu ba comment ko ta mbongo voilà donc je dis merci à Gisolo derrière la caméra et aussi merci beaucoup à notre boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de la station à Karine Mokonzi. Courage donc ça n'est fini, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Armand Mokonzi, salutations et puis mes condoléances à toute la famille. On se retrouve, au revoir, bye bye. Voici que ton serviteur Christian, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance, accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas sa longueur, mais sa qualité. Dieu voit les fonds des cœurs. Lecture des livres de la sagesse, chapitre 4, versets 7 à 15. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé.
Il vivait dans ce monde pécheur, il en fit retirer. Il a été repris, de peur que les mal ne corrompent sa conscience, pour que les mensonges n'égarent pas son âme. Car les séductions faciles font perdre les vues des biens, et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une longue route parce qu'il plaisait au Seigneur. Celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il veille sur ses amis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banyuze. Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banyuze. Bana poto, bana kin, bana Luanda, partout dans le monde. Congo Victoria TV abiso moko. Ya boss Jibe Kumaluta, hein, le gouverneur. Check